Mais on va libérer le lieu de culte. Il y a un moment qui est dans 45 jours. Intensité où il y a Sangwa Corona, Namboko et Zokita. Puisque les gens là, au bazar déjà atteints la Corona, ils vont être guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des services, il y a des directives que Dieu donne par rapport à chaque cas. Ils vont être guéris. Au comme on a testé la Corona, le bureau qui est dans l'église. Nazo touché sur Makambo et Lobami, beaucoup plus c'est l'évêque Pascal Mukuna. Oyo, Masolo Nyonsoyo et Bandeli. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo yo nzambali na zwa pe bambona nga bien ya ona préféré na sala nga vio Toyebi accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Ambote bandeko balandia Nouvelle Tendance. Merci beaucoup ya koyebete boza ebele liboso batando ike na bino pona kolanda émission na bino vérité et réalité elongo na Judith Ndombasi la grande juge de la presse congolaise. Merci beaucoup ya koyebete boza vraiment ebele na ebete mikwele ki mo ebele to mona na kité. Merci na baba benga kinga batuna kinga Judith pourquoi au mona te merci aussi na baba yeba ki makamna zanango na kufelaki wazalaki munene pona ngai ma Nzambe muta décidé ezala ndengona. Merci beaucoup na badu nyonso bo soutenir nga na banda moment nyonso ya matanga na lekisaki. Merci beaucoup à mon chaîne Nouvelle Tendance bozalaki wana elongo na ngai elakisa peke tozalaka ensemble. Merci beaucoup à Yajani Sita Ntunga Mputu Banga Mitoro le gourou du temple. Merci beaucoup à Yajani Sita parce que soko zalaki te linga ozala mabe. Merci beaucoup à toi Yajani. Merci beaucoup à Josh Ongani Motomoko bien. Merci beaucoup à toi mon vieux ozalaki wana osalié te makambo sope eleka na kimia po na Judith na yo. Merci beaucoup aussi à Pavel Mamale. Merci beaucoup à toi depuis Paris, un bon garçon na Paris, moi na Brazzaville. Merci beaucoup à toi. Pourquoi pas Yado les parrains. Merci beaucoup à toi et merci beaucoup aussi et pas Yakela depuis Londres. Merci beaucoup à toi papa et merci beaucoup aussi à Simo Zolame so depuis Paris. Oyazala qui peut wana pour nous soutenir Judith Ndombasi. Merci beaucoup à toi
Simo Zolambeso pour la motema malamu oyo olakisi epai ya Judith Ndombasi. Merci beaucoup aussi à Léon depuis États-Unis oyo zala pe wana pour na soutenir nga na ba moment nyonso ya pasi ya douleur on a lekisi na Nzambe nde mutalingaki ezala bongo biso tokoloba nini. Merci beaucoup à vous parce que bozalaki ensemble nanga. Merci beaucoup aussi à Lendele wazalaki wana pona kota la journaliste na ye elolenge abandaki ko lela tobenga ma pona kosala tozongeli musala na biso normal. Merci beaucoup na ba question na bino. Merci beaucoup bozalaki wana pona kotuna ngai. Merci beaucoup Siko Musala et Zongi. Na plateau na biso ya Vérité réalité ya mokolo lelo bino moko boye biete. Mikolo tuko leka tata mokonje ko la zwa ki décision ke ba église ye kangama par rapport ya coronavirus oya ebeta ki monde mobimba pe biso na République démocratique du Congo tozaki touché par rapport na ngwa na moment oyo docteur Muyemba linga ki susute ba résultat ba nombre ya ba maladi banda ko pesa malisusu par rapport à monaki ke ba Congolais baza mwandenge ba retaki yango na mais il faut toyeba ete na République démocratique du Congo maladie toujours ezali mais tata mokonzi na décision na azwa ki alobaki ete le 15 akofongola ba église biloko nyonso efungwamaki uta mokolo ya poso eleki donc samedi makambu nyonso na République démocratique du Congo ezongi normal. Ba avion, ba église, ba bar, ba boîte, ba hôtel pe nyonso awa na mboka na biso esi e fongwami. Mais lelo tokolobela likambo ya ba église parce que to mona ki hier dimanche ba église ezaki vraiment église mobimba ezaki na ba masque to mona ki la police azalaki wana na ba église lolenge nyonso bato bandai ko sambela la police azalaki wana pona olandela lolenge makamyo so esalamaki mais yango na kati ya plateau na biso lelo toza moko ya mosala Nzambe ya République démocratique du Congo azape prophète et longona ye to meka mpe ko beta masolo. Quand on a une question par rapport à l'église, il y a lobby, le président de la République a formulé qu'il y a l'église lobby, le lingue makamno c'est les cas qui nini akoloba na kati na yango et l'on a indi to remeka un peu ko solo là, nous sommes toujours respecter ba geste barrière. Ba geste wana 1 mètre. Toujours respecter yango toujours masque, toza na yango na elongi. Mbote pasteur. Mbote maman Judith. Bonne santé. Te nzamba zo ba. Respectez-moi 1 mètre il faut toto support tozana sambo kamibeko. La ba geste barrière to baby santé. Oui, tu es obligé à kotosa puisque même Bible les a recommandé biso ya kotosa ba konzi puisque bazape ba mandaté ya Nzambe. Tango mokonzi aza sous mandat na ye, Bible ezali ko imposer biso kotosa ye ko se soumettre à ce qui lie à la pensée de Dieu. Puisque il y a le pouvoir, il y a aussi d'autres choses qu'on nous impose où ils ont lié à penser en Zambé. Là, ça demande à nous, des enfants de Dieu, d'appliquer la sagesse. Comment rester toujours en contact avec mais les aider aussi à comprendre que Oyo ezo kokanana penser en Zambé, c'est vraiment très très important. Ah bon? Oui. Mais avant de côté la mozindo, là tout n'a pas rapport il y a décision de papa mon conja fongoli ba église lobi to mona ki bazo yemba bazo kumisa. Mais tout le monde a masque, la police est là qui voit en tant que tata mon conja pesa décision qu'il faut les 15, bino sambeli les 16, au santa ka on est nini. Ça c'était obligé. C'était obligé puisque malgré tout ce qui s'est passé, Nabi Nzamba Rosunga kolobela yango Nzambe batika kaete. Puisque je peux y rentrer plus tard pour comprendre que même les chefs de l'État tant va investir la plus grande chose à salaki dédicace à mboka na maboko Nzambe. Donc après ça qui nyonso na maboko Nzambe. Donc atali saki que pour mboka ya Congo liloba ya suka ezande Nzambe. Yango baninga mosusu bameka ki comprendre te tango baye ko chaque église efongoma na suka c'était une pensée de Dieu puisqu'il fallait que biloko to e bebi sakamboka oye bomaka mboka efongoma nano po église ya kozolilo basuka yango lobi et ça les bino pas c'était babar bandaki nanu église sima to mona ke bele ba yimaki. Bon, c'est tout à fait normal battre sengele ki ba yima non puisque babar efongoma liboso ba église na sima. Mais un peu de regret, on avait imposé l'église condition moko qui n'a rien à voir avec la divinité. On avait fermé les églises par rapport qu'il y a un virus et là, moi j'avais fait beaucoup des interventions dans les réseaux sociaux
pour nous interpeller quand même mon Mboka na gouvernement na ye. On pouvait tout fermer, mais sauf l'église. Mais l'église est ici que ça que tout le monde a battu que biso ana Congo za kiti ba geste barrière on doit respecter en côté. Alors que le malade virus wala ezobo ya ici ka battu bazo tout temps ba ni monte que singe ka l'église kangama. Oui. Même respect à ba geste barrière toutes ces choses là. On les fait comme je venais de le dire que ba konzi baza ba mandaté. Mais nous devons avoir des opportunités, nzamba pambola yo vraiment. Et prière n'angeza que message yo et elle les cas partout et comme les mêmes ba konzi ba comprendre ce qu'ils ont fait. Puisque quand on va plus loin, na ko pèse sa question moko ya réflexion. Moi j'ai connu le problème à virus à sida na 88. Non. Moi. Oh, ozala sida. Ko boma bato. Ozalaka na sida to oyebi. Te na yebi que sida moko ezali virus moko sida ezoboma bato na 88. Ouais. Et il y a des milliards investis pour babimisa qui sur ezobi que sida jusqu'à aujourd'hui. J'ai posé des questions exactes. Mais moi-même dans l'exercice de mon ministère, au Yaouti Kobi qu'il n'y a pas longtemps, quand j'étais à Brazzaville, à la 16e sidatique, 11 ans babikis. Oh. Et quand j'ai confiance, on appelle à Bassal Nzamba Belé, combien il y a Bassidatique Bazobika. Aussi longtemps que médecine et Koki Obiki c'était. C'est là où j'ai dit que non, fermer les églises c'était une erreur. On pouvait tout fermer, mais sauf l'église. Comme virus et corona, et lesquels là qui battent mailler les nyonso et lesquels les bango mailler, il fallait qu'ils battent même l'église. Puisque dans l'église, il y a un Dieu que moi j'ai toujours appelé un médecin spécialiste Nabaka déclaré incurable. C'est là où Christ travaille. Donc on devait laisser les lieux de culte et fongwami, ba même bato corona na ba église. Pour babi qui samba. Na nazo pesa yo assurance ndenge ka to sambeli lobby. Nazo pesa yo 45 jours. Oh. Li solo corona na mboko yo koloba malisusu. Ya solo wana. Puisque Nzambe atamboli siko na mboka na ye. Ah. Donc il fallait ba église ezonga pour li solo couronner sila. Et sila. Ah et bon? c'est ngelepe ezonga ya suka. Pour établir qu'il y a un Dieu capable. Il y a qu'à faire taire la corona dans le Congo. Puisque le Congo est un royaume et un Zambé. Il y a Christ qui est le roi du Congo. Et dans le Congo, sans Christ, on ressemble. On ressemble. Quel que soit le niveau, mais ce qui a passé dans Zambé au Congo, l'histoire n'a pas été. Puisque les alliés Mboka ya Zambé, Mboka ya Christ. Donc, c'était prophétique. Moi, j'ai béni l'Éternel. Donc, dans 45 jours, dans 45 jours, Toyoka Lisolo Corona. Lisolo Corona, Namboko Yondenge Zolobama. Et Kolobama Lissusute. Puisque Nzambe a kochabi le monaye Namboka naye. Mais, tous les moments où prophète, lobby, tout le monde a un masque, la police a zala qui wana, est-ce que vous semblez qui bien, Makabeleka qui bien, ou bien ils ont qui ont dérangement pour Nabino. Parce que la police a circulé qui presque dans l'église, nous sommes au Landais, là-bas, on va respecter qui était, Bakanga qui va misusu, au moment où on est né. Maman Judith, Tosambe la Ginzambe, on a adoré le Seigneur, on a respecté Mibeko Bapesi, il y avait des polices au bas circulé, et Nayoki qui zappé dans l'église, mususu ba police ba kota ki nakati. Ouais. Ba touché ba pasteur, ba touché ba nanzambe. Respect, c'est là où il y a le plus grand problème. Respecter quoi? Bah geste barrière. Pour se protéger contre quoi? Contre le coronavirus. C'est là où il y a les problèmes, maman Judith. Si tozo tala corona eza ya bisote. Corona est bandit en Afrique. Corona eza na côté outi na Kombo nango. Tout le monde a effet corona à Salibisika à outi. Et baloba qui bien qu'en Afrique et cause la scandale. Mais peut-être nous avons mal informé. Depuis que corona balobi est en Mboka, je parle pour mon pays. Ouais. Corona est en Mboka nangai. Par rapport il y a intervalle il y a un mois des milliers de morts. Autres koyoka na Europe, na Amérique, na Italie. Ngai nayebi que corona et ça là que 2 mois awa ba mort soit disant on ndenge bazolo bango nano batendre même 100 personnes.
Non, tu les cas 100 personnes déjà. 2 mois ya corona koya nalanda ka docteur azoloba ba mort bazaki soki 86 personnes nombre ye ko banda komata et bandi komata avec beaucoup de choses autozo yoka soit disant sur les morts et biloko belé. Donc on devrait facilement comprendre que le problème il y a virus, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre virus. Et ça virus bisike outi na ba effet sali na ba nombre de morts. Oye sali na mboka na biso, est-ce que corona si a commis na 5000 morts? Je ne pense pas. Na 3000 morts, je ne pense pas. Donc c'était facilement un langage de Dieu de nous faire comprendre les problèmes. Si je suis mal informé, mais je sais que le président il y a Tanzanie. Ouais. Il est à confiner Kamboka te tant que sangwe komi a fukami 3 jours. Zamba il sait que tika peuple nanga pepele et toyoki dégaté ya maladie oyo. Namboka et c'est là selon information mouké oyo balinga ki ba imposer bazo makila batu il paraît na landa ye moi-même je l'ai suivi azu makila ya banyama apesi bango basalite c'est que corona izanakati c'est que en Afrique moi je peux dire que corona izate et ça est logo moko politique je ne sais pas pour quel intérêt ça m'engage que moi pour quel intérêt et papa molimo parce que corona ezate oki ke ba victime ba monanaki bibembezaki mais obi ke corona pona yo ezate wana ozolobela na nzoto boyeto wana na molimo parce que bilo travail mingi na molimo. Oui, moi c'est que je suis là 100%, je suis dans l'esprit. Puisque j'ai été appelé, établi par Dieu, je suis dans l'esprit. Moi j'ai 100%, je peux aller même plus de 100% confiance à ce qui est écrit. Si tu vas lire Psaume 91, on peut comprendre que Dieu nous donne une promesse. Ils ont la peste, ils ont l'épidémie, ils ont la nini, et Israël. Donc là où il y a la présence de Dieu, Corona et Kokotate, j'ai posé des questions hier quand j'intervenais. J'ai demandé à tout enfant de Dieu, Bapé Sangaï, un pasteur, depuis que Corona est Oya Kofaki na Corona. Puisqu'on cherche toujours des informations. Parmi nos amis, Nayebani Tro, Nazana Milia Basalanza Mebele, Tokundi pasteur à Tamogote, na Corona. Mais Tozo Yebake, il y a d'autres choses, Otokolo Bate, puisque Tobengamite, il y a côté le Mela, Bokonjezo Kambabiso, puisque Toebike, Bokonjito et Outake Panzambe. Toza obligé à Koto Sango, quel que soit tout ce que Moutokolo Ba, et Taliye Biso Toebike, il y a un Dieu souverain. Moutoko yate azombo le Congo, so kinzamba yebaki lisolo anate. Nous respectons cela, mais quand bomoto pezo sala et bimisi mutu na bonzambe, on peut parler là-dessus, puisque to benga mi pona yango. Bobanga le bima makamte. Bon, makambo tokuta yango, makambo tokotika yango. O bakoya simana biso ba okuta makambo pe ba otika yango. Pour fait tika la kana likamba corona wana to mona ke etoucha ki bande ko na biso mingi o bazambo kama paya na États-Unis, na Londres, na France, mais biso na Congo comme si et ya ki pina makasite épidémie wana pona yo musa nzambe. Pona yo épidémie ya coronavirus mona ke ondeni. On trouve que on comment? Et si on entre dans le règne de l'esprit, on va comprendre que l'icolo na nyonso il y a un Dieu. Et Nzambo Tosambelaka, il est un avocat, il est aussi un juste juge. Maman, je dis, est-ce que vous savez que Ndenge Toza en Afrique, même Bandego Nabiso, Balula, des fois, Kokende Poto, Kolula Poto, ce n'est pas grave. Dieu nous a fait grâce, on a essayé de visiter, mais en nous, on s'est senti que je dois être chez moi. Ça, c'est très important et c'est ça notre bénédiction. Puisque tu as un héritage Moko et un RDC. Il y a beaucoup de choses dans Bamboka en Afrique. Oyo ezo salement, na ebite comment on peut traiter cela. Na bandeko na biso bazana lokoso pembe. Oyo bazo sala na Bamboka na biso, oyo bazo mona biso elokote. Bazo mona biso tinate. Bazo considéré comme biloko il faut bien exploiter pour leur propre intérêt. Wana gouvernement na biso tonini. Non, mindele na. Mindele. Wana bazo pona biso. Pona biso. Pona Afrique mobimba. Ouais. Comment traiter kabiso? Il y a beaucoup de choses autozozo dans leur réunion et moko pa bimisi yango même pona eloko ya corona oyo virus oyo. En réalité,
et selon l'information, c'est quelque chose qui était préparé. Préparé par Mindele. Par Mindele, on a dépeuplé dans l'Afrique. Que l'Afrique, tant que le blanc pouvait encore avoir le pouvoir de dominer l'Afrique. Ouais. Mais comme l'Afrique invoque un Dieu pur, un Dieu sans mélange. Maman, j'ai dit, awa to sambela kanzambe ya solo. Nzambo akele likolo pe na se akitaka na bamboka na biso. Tozam na nzambe ya bikota kotate. Soki bikota kote ye utaka ke pa Mindele wana. Oh. Bazoya ko tromper b'Africain par le bien matériel, balongolo vision ya éternité, oké ko simba. Posi la mabe. Mais babiso yo nzamba salambeka. Tofanda tozolu kanzambe ya solo. Il y a un Dieu ici. Un Dieu qui a marché avec Moïse, qui a marché avec Abraham. Il est ici en RDC. Nakato moke prophète obi awa nzamba zali par rapport à Mindele mais tout ce que nga basa nzambe kana ngam na bino moko wana. Est-ce que des autres des makasa sa Mindele mutu bazo tia des autres wana. Bino moko koyoka nezate, bino moko kowela na koleka na télévision, ko baba n'importe quoi. Est-ce que Mindele mutu bazo fesa bino bilo ko bino moko pe. Poto za na wana pona mono toucher moi ko to na bino moi trop. Oyebi to bengami toza bana pe basali nzambe. À part le blanc que nous voyons, il y a aussi un adversaire spirituel qui est le diable. Oyazana principe naye, il faut diviser pour régner. Mais et pas nabiso oyabiso, il faut osangisa pour régner. Donc tokoki ko bosanate que Satan azali. Et il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui parmi des hommes de Dieu. Oyo ezape œuvre ya diable. Au moins, même ndengozo travailler, moi j'ai confiance à ta foi, tu es un enfant de Dieu. Ozana alliance na Nzambe. Musalo yozo salo ekopambwama. Amen. Bakotanga yo mboko yo mobimba. Amen papa. Mais il faut s'attendre que le diable viendra. Diable azana nzoto te. Aola te pe nzoto nete quand ngamutu nazo pambolo. Soki lobi na fongole ba porte diable pe alati ngai. Denge na pambolo pe singa confiance diable alati ngai na détruire yo lisusu. Wana eza babiloko o diable azosala parmi ba oyo nzamba bengi. Et donc on a kolobela pour ce qui se passe aujourd'hui, oyo basala nzambe bazosala et que chaque homme de Dieu azonga nano na ba origine na ye a interroger appel on nzamba sala ye ezana maloba nzamba loba na ye ako comprendre que asa ke libanda to azana nano na nzela. Bondima pete pour bola tete pour ndima bosali mabe. C'est pour ndima kozonga bwana tete mona ngamba be basala nzambe ya grave. Bon, ça, ce sont les effets de l'onction. Eza orgueillité, eza tétutécité. Quand Dieu commence à t'utiliser, Nzamba yaka kolata mutu. Or, Nzambe azali kolo ya nyonso. Ba sentiment ne eyaka pe. Mais le plus grand problème est que la personne s'égare de ses conserves. À reconnaître que je suis un serviteur et tout ce que je suis en train de faire, ça ne vient pas de moi. Et Zangolo Nzambe ndezo sali sangayam. Ce qui est loko na musali à perdre yango. Même kaka basali nzambe te, même ndenge tozana bakonzi aw. Ce kaka à perdre que on nazali aw mibeko moto tchangai ye moto obando boma mibeko. Ba bebisi musala na ye. Pe na bonzambe ce cas au perdre et au moni di zela bana Israël e umelaki na désert puisque nzamba linga ka bongisa mitema na bango 40 ans. À la fin je sais que ngamutu na lekisaki bino banzela na po nazala sur na mitema na bino. Tango bokomona bozo pambwama. Bobo sanate ke zangai botuta tolote. Ça c'est très important. Et c'est l'onction, Dieu déverse la grâce. Soyi musala nzamba ebi komi batele te kotika la ka musali. Moi si to mobali, l'orgueil ekoya akolo ben n'importe quoi pour la destruction na yemoko. Tozonga profite tozonga na corona. Tozonga na corona, olobi ke malade wana eutaki e pa Mindele po eko me pa na biso. Alors que biso awa ba précaution nini o to koki kozwa attends à part na oyo ba pesi biso na nkeno ko respecter un maître ko sokola maboko mais biso moko na tant que bana nzambe en tant qu'un serviteur de Dieu ni to kokozwa moni mo pote malade wana eko malisusu vraiment mingi te pa na biso. Donc la première des choses c'est que je vais dire est que virus eza. Ouais. Eza peut exister, to moni ba effet na. Et pour nous si e koki ko sala ba effet wana na Afrique na bisote puisqu'il y a tout d'abord un Dieu. Oazan a contrôle, Oyo a jugé le pourquoi Basalaki virus. Puisque c'est quelque chose de fabriqué. Oyo Basali, je ne sais pas pour quelle raison, selon l'information que échappa qui bango.
Or, selon les informations, que c'était destiné pour attaquer l'Afrique. Mais comme en Afrique, il y a un Dieu, et Yango Ezali, la première des choses, c'est respecter les gestes barrières. Oyo ba exiger, puisque ekoki ko épargner biso nango. Et la deuxième des choses, c'est reconnaître qu'à la fin de tout, il y a un Dieu. Moi, j'appelle à tous les enfants de Dieu, créatures, Nyonson Zambakela, que le temps est arrivé où nous sommes exposés devant un ennemi Otozo Yebate, Azo Utawapi, Nani Azana Ye, Azo Bimelawapi. Ko bomba maya solo, Ezakati na Yesu. Moi, dans Nzambe, nous sommes monaki qui a bébi sekin zelena Nzambe, azongela Nzambe. C'est ce que Dieu m'a fait. Moi, Nzambe azongeli Nzambe, malade wana que touché été rezoa été. Nakati Nzambe, virus azana ngoyate maman. Oh. Oui. Mais vu ces autres taquets presque moutounion ça. Maman Judith, il y a 9 jours. Donc je peux dire pendant le mois de juillet, Tilelo. Il y a un ami qu'on travaille beaucoup avec lui, Tokendaga Bangomba. On a travaillé pour nos enfants au Bazakuna. 2 couples. Naba Namoko 3. Au Bakendeki, Bakuti Bangona Corona. Ah, Namboka na biso. Te, Kuna Namboka na Bango. Namboka na Bango, ouais. On a fait des services. Napoto. Biso Awa, to sali service na téléphone. Zoa Oy. Sombe 20. Sombe Pinsan les 20. C'est l'hypezo salanzoto ya Yesu. Eko simba maladité. Eko kote virusité. Makila c'est le rachat. Par téléphone, to bondeli pona yango, to célébrer na bango Sainte-Seine, moto abiki. Mais pourquoi beaucoup sanga pété bo sala ngonde tu na Congo pe aboyo ki bisika ba maladi bazali bo sanga bo sala ndenge bo lobi wana. Bili bo sala ngo ka moi batu. Mais pourquoi beaucoup sanga te bios boyo kani bo sala parce que lobi ko sala ki pona mutazali banda. Abika ki j'espère. Abiki. Alors que pourquoi beaucoup sanga bo sala beaucoup sanga te bo sala bo lingola pourquoi? Ba pesi bi sonze la lobi. Est-ce bo sanga nze to sangani. Siko to ko yamba batwana na église na biso. Bo yamba bango. Puisque bakangaki c'est par téléphone. Moyen baya bayoka que motozo sambela baya bakanga puisque même na Bangomba, moi j'étais derrière na Ngomba qui mwenza. J'ai vu la police entrer. Que bino ba geste barrière ezate barrete batu na Ngomba. Mais awa ba libérer ba lieu de culte. Ya ngomone na biso que dans 45 jours intensité o ya sangwa corona na mboko ezokita. Puisque les gens là au bazar déjà atteints à Corona, ils vont être guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des services, il y a des directives que Dieu donne par rapport à chaque cas. Ils vont être guéris. Au comment on a testé à Corona, on a l'église. Babiki. Mais prophète Corona est touché qui mingi namboka mindele. Biyondongo toloba awa te mikoleki batu subande ko bakena na Congo. En Afrique, moi mingi papa mais tout moni centaines de personnes au bakufi na mboka mindele en Afrique au comité. Wana eza pourquoi? Quand on monte na souveraineté en Zambie, que ça justice moko esalem. Justice par rapport à quoi? Au moins ndenge tozo solo la boya. Il y a justice en Zambie zo le banim. Ce cas ndenge tozo solo la bien. Yo sepeli tozo solo. Mais dans mon cœur, je suis en train de méditer un mal contre toi. Dieu voit ça déjà. Mais si tu es dans 4 alliances, madame Nzambe, Dieu va me confondre. Puisqu'il y a un passage de la Bible qui nous dit que Oya Kotombo la Mbeli, Awogufananin, Nambeli. Quand un peuple qui souffre, un peuple qui cherche la vie, vous pouvez planifier quelque chose pour nous détruire Batouana. Et ces gens-là ont un Dieu. Zamba confondre. Puisque c'est là les informations et l'on a échappé Bango. Il fallait que les laboratoire échappé Bango et bandi Koboma Bango. Et ils se sont dit qu'il faut quitter en Afrique. C'est là, en Afrique à partir de juin, tina août, et cause à la scandale. Mais en juin, tina août, ne place de comme on appelle que l'Obango et ça pense à Malongate. Puisque na Bambo, on a vu ces habits Toyoki. On n'a pas des informations sur Tokolo Bayango Awate, soit disant que les gens qui ont proposé un bon autonomie, on a média na bino. Moi, tout le monde qui a docteur Eteni Longondo alors qui est à l'hôpital. Bon, il va quitter ko pesa batumbo pour matin. On a c'est le docteur Eteni Longondo aux aki na conférence de presse kuna na
na immeuble intelligent ayebisaki biso ke eza lokuta par rapport na ngwabi ke bato bakufi na lolenge ya solo bato pe o bazwi corona eza ya solo wana selon docteur Eteni Longondo. Oui, puisque c'était un problème, il y a un nombre de morts. Ouais. Pour couper sa valeur na iloko na bangwana. Donc balingaki ba pesa nde valeur na corona na mboka na mboka na biso, mais il y a un Dieu vivant. Et loko salemité. Alors que ndenge touché ba touchaki kuna mboka ezaki kaka par rapport touché ba tuna poto presque na ba pays wana. Est-ce que ezaki kaka parce que ba kanaki mabe na Afrique nde yango ezongeli bango to ezapi na eloko moko na sima na yango oyo esali ke bato ba kufi kuna ba 5000 ba 10000 toyoki na ngambo wana. Ba meti ba 20000 ba 18000 ba 17000. Moi, je vais dire que il y a un seul juge, c'est Dieu. Ils ont mal planifié contre un peuple de Dieu. C'est pourquoi ce qu'ils pensaient, qui est comme l'Afrique, le perte qu'ils voulaient que l'Afrique a subi rien. Mais je vais aussi dire que ceux qui ont été les victimes, il y a Eloko, c'était des innocents aussi, Nabamboga Nabango. Donc il y aura les sources de la justice de Dieu. Zamba ko sambisa puisqu'il y a eu des morts. Bateau Christ a coupé là, peut-être ba mususu ba kufi ba yebi nzambete. Et Christ n'aime pas la mort d'un pécheur. Donc il y aura encore justice. Jusque là nous comprenons cela comme ça. Puisque bateau bazo kufa na bamboga na bango. Mais na média bango baza ko prédire kaka sur l'Afrique. Na mboga na bango bateau bazo kufa, bango bazo prédire sur l'Afrique. On a que discerner que non, ces gens maintenant la dimension c'est que c'était intention na bango et Dieu les a confondus. Dieu les a confondus. Actuellement tozo galiso soko passer 2 3 4 jours au yogi solo corona te na mboka na biso et bandit déjà ozo galiso solo corona lisosote lelo kosu to salama na ngomba ngata la corona hier a récupéré na ba kosu comme qui soki ka o tousser boy ngai nazaki na kosukoso na debia na côté na supermarché moko na mulongo na tousser ka boy bato ba se retirer mais les lois sont normal. Merci beaucoup prophète to kene moi muke na ngambu ya politique parce que ezamoko ya actualité mboka na biso le quoi posa mosala nzambe to keka na politique mais na ngambu ya bino pe basala nzambe to monaki le lengeni ni politique chauffaki a elongo na pasteur mukuna to monaki le lengeni ni batiaki maboko tozo bano bazana prison ya makala ba dossier nyo se bimaki wana est-ce que na ngambu na bino pe basala nzambe est-ce que bovanda ka vraiment bo solo la bo solo lino no bino moko ava boya ko bima na ba télévision soit na ba internet pona ko ya koloba ko finga koloba oyo koke kobimatela munoko na bino parce que bino boloba keza biloko biso bino boloba ka bopekisa biso to lobango ke mwana nzamba koko sala bode mwana nzamba koko finga ta koko sabote mais to monaki bino moko pe basanja bozo bimaka na télévision et pona ko finga ka est-ce que ngambo wana pe eza malamu? Merci vraiment. Question oyo nako sepela nango koleka ba question to uti ko solola ezande oyo puisque il y a une chose, un grand travail au diable à ça là déjà Namboka pe et fandi même na mitu ya bano tozo kamba ezali que musali nzambe atika la église bato politique batika la politique mais ce qui toquait plus loin la Bible de Genèse était Apocalypse et politique. Et politique, puisque Dieu a travaillé avec des rois, Dieu a travaillé avec des généraux, Dieu lui-même a toute une armée. Bazobenga l'Éternel, Dieu des armées. Autobenga, il est le juste juge. Et ça na politique. Tobenga, il est l'avocat céleste. Et ça na politique. Donc, politique, na évangile, tokoki kokabola yangote. Toko kabola yangote. Puisque Namboka o ezali ko se respecter, même le président de la République, pour abanda ba fonction na ye. Aza besoin na lisungi nzambe. Donc l'église doit intervenir. Nazo touché sur Makambo Lobami beaucoup plus c'est l'évêque Pascal Mukuna. Oyo masolo nyonso oyo e bandeli. Batebele batraiter ngo côté négatif puisque baza na compréhension malamu te. Mais moi je traite ça à 100% positif. Puisque mboka oyo eza mboka elaka mama. Eza mboka eza ko vivre na se abilaka ya nzambe. Et mboka oyo ebondisami pe makasi na Satan. Et diable pour akonza mboka, atia molili na mboka, il faut asimba mokonzi na mboka.
yango nazosenga tous les chrétiens malgré le côté politique, prions pour notre président puisque actuellement il n'y a que lui qui est notre président. Et si on ne prie pas pour lui et que diable a ravir bisoye, mouli les eaux continuent. Mouli les eaux continuent et souffrance et koleka. Il y a eu beaucoup de choses et salémé. Ma soeur, oyebi Nzambe yo kaka réaction Nzambe. Bazalaki bango 2. Mais quand Dieu arrive, à mon abilité, abandi kotuna Caïn. Caïn a lobby vérité. Il y a quelque chose qui a témoigné. C'est le sang d'Abel. Oyo basopa ki na mabele et gangi et fundi o basali. Au moins quand on se retrouve dans un pays où il y a le pouvoir qui commence à massacrer la population, c'est le sang. Le sang c'est toute une vie. Et makilwane et lobaka. Et gangaka ceux qui bayoki mungonga makilete ozo réclamer justice nango. Liwa e kotaka, zale kotaka na mboka, mabenyo so kotaka na mboka. C'est ce qui s'est passé dans notre pays. Et une seule personne qui peut faire ça, c'est une personne animée avec un esprit prophétique. Tout le monde n'a tant ya Akab, a bali Jézabel. Jézabel a cotisé na bonganga. Il fallait qu'un prophète s'élève. A traité Akab par rapport à Oyo Akab Asala. Moi, je suis en train de suivre jusqu'à aujourd'hui ma intervention à évêque. Évêque a fini Moutouté. Alors, la vérité. À lobby, au moins, par exemple, et ça exemple, yo za moi en alliance. Ce que je dis Ndombasi, azo sala bémission na ya malamu, mais tango asala kangwana, amelaka drogue, amelaka jamba. Maintenant, on a peine à y na plateau moko boy. Yo za na célébrité na bandol que je dis Ndombasi, aza momeli jamba, momeli drogue na fingi yo. Na fingi te. Et loko yo zo sala ceux qui za mabe koleka tango ba ko annoncer ngo ndenge ezali. Et ko bima on dirait ba fingi. Puisque bosani oyo sala, mabe salemi na mboko oyo. Il fallait qu'il y ait une bouche autorisée qui devait dire tala banda ba intervention avec même ndenge ba bombier ngalobi ba kangete ba bombier puisque azana musale bele ko sala mama pona mboka oyo ba bombier nam mais makambo asala ki ezo sala musala et aujourd'hui qui pouvait aussi ko banda côté le koloba sur ndekoana librement comme ça média est pas moi mi mabenyo so komi koloba et pas moi mi parce que évêque a télémaki tout le monde était là minoko kangami oh azo contrôler nan oh azaboy c'est évêque qui a démontré qu'il ne contrôle pas, il y a un président. Donc il fallait évêque à téléma, soutenu par l'onction de Dieu. Bon on a makamba mami chibola parce que évêque so kazana président likambu ya viol ya mami chibola nangamba bilo basa nzambe bomona ki ngolo lengeni na komisi nzambe côté Osimbi. Et on peut parler sur viol, tout ça, en justice. Et nous devons reconnaître ça. Je vais dire clairement aux enfants de Dieu que je suis un prophète, j'ai l'onction de Dieu et toutes ces grâces habitent dans un corps. Un corps qui a des faiblesses. Le diable attaque à l'esprit. Le diable attaque à Kanzoto. Ouais. Attaque à Kanzoto puisqu'il y a des biloko naye oyako manipuler ça dans Zoto. Et le diable est en wasat Kenzoto. À quoi ça les pères moutoloko la yote ndenga memaki mami Chibola. Mami Chibola c'est une servante du diable utilisée. Au bolingo ezala na kati to aza servante à diable. Bolingo ekufaka te. Bolingo soupçonnaka mabete, bolingo ke ezalaka malhonnête te. Oyo mami Chibola sali, est-ce que ça fruit à bolingo? On peut comprendre que ezalaki animé avec pensée moko obscure. Pensée moko obscure. Et elle aura la malédiction toute sa vie. Mami Chibola. Mami Chibola. Puisque ce qui s'est passé, tango azolia tomate naye, tango azozo moi $100 naye, moi $200 naye, selon ma histoire, logé dans hôtel pendant combien de mois, biloko ezala quitté. Mais est-ce qu'elle pouvait se reprocher sur ce qu'elle a fait pour que Zela ya mielo ane katana? Pour abima lelo na média. Justice en Zambé ezali. Si que l'évêque et Salemi Ndengwana a payé prix, hein, a payé prix. Et quand il va sortir, il est lavé. Mais elle maintenant. Et tous ceux qui étaient derrière elle. Justice en Zambé ezali. Justice en Zambé ezali.
Merci beaucoup prophète comme na suka na bete na rozo li susu na mikolo zoya to lobela to kota pena mozindo ya ba makambo susu ete télévision ezangonga et question nga suka eza fato kota na yo moko to ye ba église to ye ba activité no question nga suka ndiko zo mona politique na biso alelo est-ce que quoi aboutir lobby na politique zo ndenge zo ko kende lelo et puis lilo bani ko koza nini par rapport ya ba konja mboka ya biso parce que na politique na biso pe lolenge eza ko tambola. Moi je bénis l'Éternel et je prie pour mon pays. Même dans mes publications, tant on a Nangomba, on a toujours le colo à drapeau. Et loko oyo mokonzi mboka abandi nango musala akotombo la mboka na biso. C'est la justice. Dans zone di mete mboka ekende liboso. Et okende liboso. Et longo na président na biso Félix Antoine. Et longo na président na biso Félix Antoine. Et longo na FCC, et longo na Cash. Non non, FCC na Cash, ce n'est pas la présidence. Dieu n'est pas dans la coalition. Dieu est dans la présidence. Et Dieu va donner à notre président une haute sagesse et à direction. En ce qui concerne FCC et Cash, il y a la justice. Il y a la justice. Puisque ceux qui ont la FCC, 18 ans, ils ont solo au BTT. Tête union sur la FCC, tous ont bango, biso tous ont la justice en Zambé. Et Salema. Et pas en Zambé. À ta coalition d'engue toyoki que va toucher les passés. Zamba a la coalition, c'est ça que je venais de dire. Puisque Dieu a dit que ton péché t'atteindra. À ta au salango na Malawi, au comme en Amérique, il y a bien que Zolanda yo. Mututo a salama ben amboko. Mututo a sopa makila. A l'elisa bato. À l'alisa bato libanda. Et ça m'a baissé tangami. Il y a un livre de souvenirs devant Dieu. Dans ce livre, bakomakaka makambo bien te. Na mabe au sali. Ekolanda mutu na mutu ata okimi mboka ekolanda. Merci beaucoup justice na mboka na biso. Merci beaucoup prophète comme na suka église et prophète a marché ndenge nini ceux qui mutaza aposa akutana prophète akutana ndenge nini église nanu ndenge nini makambo zo kende. OK, l'église tozo tamola na koto sanzambe nazo kamba un grand ministère ezali ministère apostolique maison de prière. Biso tofandi nde na prière yango moni tozana ba service ebele na ngomba kimwenza o tozana bisika na biso chaque lundi comme aujourd'hui tozala kawana mais puisque ba formula ki ba culte lobby on devait se reposer et chaque samedi tozala kawana et tozala pe na numéro oyo to publiaka si quelqu'un a un problème il a besoin de la grâce de Dieu abengi to sololi to se fixer rendez-vous mais assemblée ezana Braza assemblée ezana Luanda assemblée ezana Kananga, assemblée ezana Mbujimai. Mais anakini osanisaka batu. To fandi kaka na intercession. Tozo sala ba service na ngomba. Pe s'il y a des services à ville, tozo yamba bango na Balari 291 na Bandal. Tozo yamba bango na chaque jour on est là dès que je quitte ici, je suis là. Kanyon so tozo yamba si ça demande un prière à sacrifice, tozo matana ngomba, to sali musala. Et batebele bazo tato vraiment le boko nanza. Numéro de téléphone à prophète na bato baza pour ça ba atteindre yo. Numéro na biso ozo sala sur WhatsApp ezali 097 099 33 71 097 099 33 71 ozo sala na appel eza 085 920 73 85 920 73 ceux qui moto benga n'importe quelle heure net lobby ba benga 2 heures du matin. Na longwe bandale tilemba na keko bondela pona mutu na koti azo kufa na sambeli pona mai na pesi ameli azui mutu kana ya yokotikanga na banda. Merci beaucoup prophète, c'est fait que tu obeta lisolo ba miracle parce que ba faux miracle et comme moi mingi donc comme mona ba sanze bazo le ka ba lo belaka ba miracle mais tant to kende to vérifier ezala yango te parce que ebele ba makambo to moni a ba miracle tant to zo kita siletera to vérifier ba miracle yango o to zo kutaka mususu so to ye to loba balobi ke ono tozawana pona ko detu musanza mais to loba ka vérité ba biloko ba sanza mebele ba kosaka mais nebi que toza susu wana na rozo li susu poto beta non so papa ba miracle comment mutako ko ba vrai miracle na faux miracle na rozo li susu tama pona lelo prophète Osuki awa amoli lo bana suka na ba balandi biso na tikelio 3 minutes total caméra au lobby li lo bana suka o exhorter bana nzambe ndeto clôturer wana. Ce que je peux dire comme Liloba Souka, je m'adresse, je sais que Dieu a des enfants dans le monde entier, mais il y a notre héritage, c'est la RDC.
République démocratique du Congo. Moi, c'est que je demande à tous les enfants de Dieu, Oyo Asia Yambaye sur le col Mokonzi pe Mobiki Sinaye, chaque jour, tozo kaka 5 minutes à genoux, totika mboka na biso na maboko nzambe. Bible zolo beke sambele ko na mboka ngana tindio, puisque les pamboli na yo eko uta kaka na mboka wana. Et deuxième chose que je demande aux enfants de Dieu, to changer ba langage na biso par rapport à mboka na biso. Oza mwana na nzambe, oza na molimo musantu, oyo nyonso lobaka il faut esala. Soki tokoloba mabe pona mboka oyo kozala mabe e biso nde tokosubir yango. Et liloba suka na koloba ete Yesu aza mokonzi ya Congo, tant ekoki osengeli tozonga epa na nzambe. Pe tondimela Yesu lokolo mokonzi pe mobikisi na biso. Tika nzambe apambola Congo, nzambe apambola gouvernement na biso, nzambe apambola Maman Nabiso, Judith Ndombasi. Merci. Oyo, histoire Ezamulaï. On a passé de bons moments ensemble. Et Ozamu Tokobo Sanateur vraiment. Vraiment, merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup, Bandeko Bolandi Biso partout. Merci beaucoup aussi, Nabaïba, Bolandi Biso ici, Kanyoso. Oyo bozwaka biso bo s'abonner et belé la nouvelle tendance tozawana ponako ça la plaisir na bino. Merci beaucoup na ba so bolandi biso to côté la bien micro misali koya reste branché sur une nouvelle tendance sur émission vérité ou réalité et le on a Judith Ndomba c'est la grande de la presse congolaise de to côté na bino na micro misali koya. Merci beaucoup à l'équipe technique Mobimba ya nouvelle tendance. Merci beaucoup à Jordan Pandou, merci beaucoup à Gédéon Lououa derrière caméra, merci beaucoup à toi, merci beaucoup à Couleur Bassel et merci beaucoup Naba journaliste senior so ya nouvelle tendance de côté na bidon ya micro misali koya bye. Ozali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo ekosomba ntango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po alikati yesu masiya salela ntango fami mboka na mboka tozoyoka basango butu na moi tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, kolo akoya. Maranatha, Maranatha, kolo akoya e. Salela ntango e, salela ntango beko, salela ntango e, salela ntango fami. Amadi mame e, amadi mame e, amadi mame e, kedika mfumwe e, kedika mfumwe e, yamilu solo pangi. Mujambuje nkifetivanga lulendo mama ungai betelo kuna tempelo mboyawo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusakidila mfuweyo yandikele luzo